Mbote mingi wande kwa la HP Media manaka mamino wasepela kana maumbu la bino kombo ya kumuntu la bantoni balokanga nazali na pasi mingi pambate lelo penza kweli susu na kati ya kisasa wana nani ndeko na biso toyebi na kombo ya Charlie Mobutu wazali bongo penza moko pene pene ya héritier Watanabe oyo atika kibiso mokolo mwalobi pesa ki pasi na Kishasa bana mpoto mikili nyonso kumuntu la bobenga kingai po ete na ya kotala penza likambo wana na kanisi te nazoki bambela na bisika nyonso France, États-Unis, Boston bisika nyonso pona koya yango ngai mombu na mino kumutula na lobi ete esengeli na kita wape pai ndeko Charlie Mobutu avandaki akolaki azalaki na bandeko na ye awa na avenue Buta numéro 182 bolimbisi numéro 182 na avenue Buta na uti penda na kuikino ngamba wileri na leki kalembelembe yango na avenue Buta na kotambola wana mingi na kuta na bandeko bavandaki na esika moko ndenge ni bakokaki sango wana ekomelaki bango boni ebongo tokokoba na bosani te Yannick Ntula mobali ya pembe wakenda poto na tongo paka bolimawa na libota ya Charlie Buta elongo na Junior Mopidi Tolanda papa Charlie Mobutu eza wapi awa mes condoléances na banda awa mama na kanisi te na kabona no mawana yo tokoy ba kombo na yo kombo na nga mame milime benga kombo Kavalino e Kava toko pusa na pemena te to telema penza to sola malamu mingi Kavalino tolingi to yeba Charlie Mobutu atiki biso lobi okaki sangwango tolingi to yeba komela ki oboni pe akufi na nini biso sango komela biso na pasi neza bona pasi na mutema elingaka muto okata muto abeli azana hôpital boy lobi to ka sango ye Charlie akufi na pasi ezoleka tuna tisiko to na pasi makasi. Est-ce que Charlie Mobutu avandaki afandi na biso awa to umbeli na awa na lopangu awa na pasi minga olobate na pasi mutema so na pasi makasi kasi ezalaki nini yomba na yo suka bokuta na kina ezalaki mokolonini est-ce que abelaki ezalaki boni abilité Charlie Mobutu santé normale makasi bien makasi et le liwa na e et ça na passe na mawa Charlie Mobutu ki ratiki biso na passe makasi azalaki malade te tope ni nezani eloko moko te na passe ka papa mort sibit Charlie Mobutu atiki biso ka liwa mort sibit kaka boy okolo baboni na bana kisasa bana poto obayambi sango oyo onyoso bayebaki Charlie Mobutu bazali kotala biso okolo baboni bon ngala zala minga ko lobate pona bato poto bana kin obayebaki Charlie Mobutu ezaka passe makasi mais liwa Mobutu soki uti kota entourage bato bazalaka naye nzambe kaka soki uti na yemoko ba maison nzambe kaka mais ezaka la passe na mawa abota atiki mwasi atiki bana tope boni papa en tout cas aza muto ama mobali toyebi te bilo muzuza bilo kakati ya vie na toyebi te kasi po yo po vandaki na ye toyebi ke ezali passe liwa kasi bande ko ba ngape ba yeba po azalaki na biso to nito bazalaki responsable azalaki na mwasi azalaki na bana tope boni parce que likambo na epesi biso nyoso passe mais sengeli to yeba penza ndenge ni yepe azalaki bon tokoyeba muzuza ba vie privée na ye tokoyeba te azana bana otambo bana boy ndebi minito fandaka na awa na lopangu awa pa na biso awa bosaki na bambula boni to zali bambula belé mais to tukeli komona mwasi ayena mona te déclarer mona boy en tout cas to mona te ba chérie nde ça va siko bozalaki boni na ya bazalaki boni na baninga na quartier na esika bovandi na lopangu ezalaki boni bon Charlie ane ko futele pa na biso ana ko futele pa to on a Saidora na pa na biso awa no futele pa na biso eloko ezaka ya mingi koloba yaka passe na mutema passe passe matondo mingi to yamba bayaya balobi ete tozali penza esika nini Charlie Mobutu avandaki akolaki ya mbote papa totala nga mabililingi kuna tokoyeba kombo na yo kombo na nga Aimé Basombelo ndeko Aimé tokaboni nono mawa na likambo ekomelaki biso lobi esalinga pasi mingi komona vie na nga Charlie ye tozalaki na ye awa ezalaki soki amoni nga te aza mal à l'aise Aimé nga nalinga kozala pembeni na ngai yaka tomela moni chacha cancer na nga za teka gene mingi za omela gene po hakitsa moi santé zalaki mingi fa hakitsa zalaki bien social na mutu nyonso kasi yo moni liwa wana uti nini pona gene to pe nini sangwa maladi nini penza ya beli o memi na liwa liwa wana pona ngai na vai na buta 182 na bi liwa wana eza entourage na ye po tozali na vie bien
entourage na ezali entourage ezali molai atoko solo ezali nkite ko to bakana bosembo pe polele po moto akokanga moto azali te to lingine to yeba information to yeba succès alika entourage na ye héritier alingaki mingi tomonaki partout Charlie Mobutu atambola héritier fazala mais héritier fa yeba liwa wana so ayebi yango te seke toloba su nini wana tozaki na Charlie akufika bo héritier azalaki te tozaki na Charlie bien héritier aye kaka Charlie mbamoko ake ezalaka te epesa biso pasi na mutema ave na biso tolingaki mingi tosepelaki na ye na minute nde naza boye nakoka kutu te tande na telemi boye bien nzambala alingaki mingi kolata nzambala nakoka koloba su te matondo okoloba boye na bana poto bazali kotala yo bamama nyonso oyo bayokaki sango wana epesa bango pasi na motema okoloba boye napesi famille okunzi mbote tuna poto mawa kaka kweli biso na vela biso Charlie Mobutu bon eza nango likambo yaka mais nzambe aza na biso mabe na malamu tochangoka na se tozalaka na kimia tokunda Charlie Mobutu na kimia na esengo nyonso totala mabe te matondo mingi ndeko tomoi pende komswaza leo tokosola na ye ndeko tokoma tobito no pene penza toyiba pendisika nini ndeko Charlie azeko vanda komona ni Kombo Tokolil, moi c'est Tokolil. Tokolil, tu kaboli dans mawana, yo na likamela ki biso lobi. Si mawa beneza trop dans talarara. Likamela komela ki oboni tango kaki na sangwango. E komela ki oboni pe to yeba Charlie akufi penza na nini. Kufi penza na to yebi vraiment te mais tango komela yenga na zaye penza na mawa mingi ya koyo kango Charlie akufi les jours on a coup azalaki na répétition tout solo li n'est pas bien non c'est bon mais il est comme moi lobi na on qui Charlie a sauté donc ça l'a bien te moninga vraiment tout zalaki na donc minga loba vraiment ça te donc corps akufi corps ezali na hôpital nini nzoto mowe ezali nzoto mowe ezali na hôpital ezali na hôpital nini tigo nzoto mowe ezali na hôpital nini Nangalema. Nangalema. To lobi mena esika penza Charlie abandai kovana. Na liboso wanda ko ezali côté nini. To mona parce que bande ko bani ba ba information sur pour ba ba to kombina na buta avenue buta yango ndeko base ndeko to kaboli mawa tukaboli mawa start ya solo tukaboli mawa ya solo matondo mingi to yiki bino pe ba ndeko bokufela ki pe ba artiste belé ya mundanga ndanga bakei ya solo matondo mingi tokoma tolobi na toye pende sika Charlie Mobutu avandaki na bandeko pesi penza pasi na libota mobimba bandeko bayoki penza pasi mingi bandeko mbote ya tolobi awa sika Charlie Mobutu azalaki tomoi na ndeko mawa na pasi sali ndeko awa pena nde sika azalaki tomoi ndeko azako lela penza na pasi na motema donc pesi biso so pasi likambo ya Charlie Mobutu azalaki awa Charlie Mobutu azalaki na awa na saido kwa simba muwa mais za pasi mingi place ya vandaki yango couloir o tu ya ye couloir total penza couloir kuna kokende kuna partout pale na yango ya telema wa tozala wa couloir yango yo wana azako kende boye akiavandi kusolola na batu bandeko wana pe umeli awa tokotuna mapo na Charlie bakoyeba batu musuya bazana sima kuna ba vana ina epe tokoma tolobi tokotambola ndeko junior azala mwa liboso kuna tolobi tokokoba ndeko tokabobe na mawa yo poko bakisa mwa likambo pona Charlie mbote ndeko mbote papa kombo nani komona PJ ouais sangwa Charlie Mobutu ekomela ki olobia oyambaki yango boni nalambaki on lelaki fo wan fin stola ina buta nuti ndanga saido vina biso to linya mini mena kufubu isa so mutima pasi amuta wata sto bata wata bata imo wata mais tuleli makasi vive to tiki ve pasi na mutima siko likama opene zali nini liwango belaki to pe boni epa na yoko komona penza zali nini babi ve apikera crise ya nto yo kara babi ve crise ga ya jour mo akufi pa wani to ebia musu to ebi nete yo zalaki ne bana ipe ko sambela zalaki pe boni ndenge bonde ko mona kuvana ve mama vina epi na prière ba to ibarite to ibarite ba to ana vi awa emo dimanche mo pe anobima to bi sono ki be église sono ki mo ba mune awata to ebite balaki azaki na mwasi na bana to pe boni ndenge ndo vana vi na betelo lisote na mwana to mwasi bo wabiti nga disuluté tana disuluté no yaka imo ni mwana ni mwasi mais tono za ne na lupango ya solo to koma na la penza couloir poto ko solo la balobi couloir pale ne boye balobi baya ya mususu baza kuna na ngambo baya to ya
artiste yeyo tolobi penza awa mawa mingi animateur wa Watanabe pe tomoni ndeko tokaboli mawa vraiment tokaboli mawa pona Charlie Mobutu ya solo ya kato solo mwa muketo koza liboso ya ndako na ye tungi to yeba penza bandeko bakotala osiko yo kombo na yo moko se présenter sango wana pe ya Charlie Mobutu komela ki oboni kombo na nga kombo na navigateur animateur mais Charlie Mobutu a vient nga pena to vandi na moi to bebele bi Charlie Mobutu na retard nga pa na tabura na gitambo po biso to vena na veni madimba bango na veni tabora yaza viemo betilo watazana bunda to so la kana navigateur na ba pakalingomba na mona ba Charlie Mobutu na bida na ba soda penda ya la team donc ba fantite mais ngata artiste na ro tala rabo et artiste la liboso ndako na ye pona kokabola artiste la toujours na loye to kopesa ngonga ya kola mambo na zolo ba kasi to lingi to yeba ba ebi général Poison ebi ba 43 de ligne wala navigateur ya kato za pena pene awa to lobi balobi awa iskande Poison Mobutu ndeko vanda ndako na yango ampa mo commandant Saidi vient na biso akadra Léopard aza muto avanda na ba artiste wata ayaka ba kebano ba yaka ba Charlie Mobutu to zarane mais aussi longtemps vie à déplacer qui ne monnaie que Charlie Mobutu pe azonga gitambo chez mais certains moments de yo revient net mardi l'autre jeudi mardi le que tu as na rep la rep santé ne pesa ki malamu santé ya ki malamu mais et comme mercredi faire répéter ça la mena comme na nenga vitesse na nenga g ba sanga que va appliquer crise adaye mais ngelo na roloba et artiste na bi genzambi wa bateli à l'aise que son homme repose en paix via vanda bien azabi na bien abatu na habité mutazanga mabete mais Charlie Mobutu a jara otonga batute ba jara ba concurrent ikuta timide c'est long na mona ke un peu timide quoi dans loba raté ma mona loba ba ser na nga Karine Mokonzi ba ebi ba Sinta Lokondo ba président Chebo ba papa Rimo lega navigateur ko bana yo to pesa otango penzo ko zo motango to ko pesa otango olela na loyembo kasi ndingo ko vana na mutu na yo Charlie Mobutu la seki mwa si mwa bana zaki na mwasi zaki na bana andai ko zala boni tina eba moi sini na gitambo mais na ligne wala te po Charlie Mobutu a fréquenté trop ligne wala gitambo po wata pena orchestre ne za gitambo ligne wala yolo ba biso ta ba animateur mo to ligne to ya maintenant peut to yete pona nous moi disque na to betité mais kalami te da to beta ba disque pour to préparer générique et ba répétition so bandi ba répétition to zarada na TGV na Rabinda avec Watanabe leader motona tembe tolingi sikoyo etant que artiste soko s'inspirer na moi le comment to bizali pasi kaso sa moi crime ya kolela Charlie Mobutu toyoka moi crie ya kolela tozana posa kaka opesa moi crime ya kolela po oza langa nzembo okolela kaka na loyembo okolela na loyembo pe okabola pe moi ba mawana na bande ko nyonso ya latino ekozala penza malamu mingi tolingi opesa moi le comment po oza artiste to ko créer moi le comment pour na Charlie Mobutu yaza ve na ngado lo na rolo barage nana ngombe sko kwa ngolila ngwezate sko kwa ngana mtaro pesa nga Charlie Mobutu akei sko yogelo kwa ngwezaka ke ngombe mogwezaliwa kwa ngamutu ezosange ngombe mogwezaliwa kwa ngamutu ezosange tu ya Charlie Mobutu ya pesinga kwa ngoyo ekangiko nana opesa nga sko kwa nga vimunte mjimta akei ya solo bandeko balandi na kanisi tomoni na viga mwa mawa olobi boni pona président na bino héritier wata awa bungisi ya ye penza mopanzi ndeko na ye penza bazaka na Charlie Mobutu héritier wata na bazolanda osiko olobi boni si lelo zomona héritier wata makamboze simbeze ke liboso pazana mutu na bolingo wata somona orchestre ne zeke ba poto esa mama minene kolega ba orchestre musuna kotanga ba kombo te pona ofuza ba poto ngo pata bo beta te mais bozo koma atelo ba paquet atelo production atelo makambu na mais ça c'est que vous avez à considérer tant qu'un artiste ataki mukino tenga benga héritier fima na kati héritier za mutu na mawana ebike na o tuninga keso poser nga ndeni makamulele kana ebike vie fa beta voyage moi oboya mikili mais so ayende ba la programme mambade obeta on ya pampan a rumela ta ki faruta ki ndi ba jouer l'équipe mais sikoyo tango pozo ka bombilo balo ba bato na kisasa wata boya boye pona Charlie Mobutu yo lo biboni ngapo na ngai ona rolo barake wata za artiste toujours azora ba problème au monde le mo beko la mutu azara nae ba bulega un moment artiste même subi mutu bazaki na pas tambola mabe atushake loka ba tu me leader pe moi eba et ATM soit simba azwaki moi ça mutu wanto éviter mais nyo cesara mabongisa nzambe dans ndimite benage leader na ngai na nde batu ba loba rien moi je pense pas que ya bongo na viga yo poza ina kata latino zo rapetango osambelaka moi prière na catholique chapelet na ngai moi mwana basango Charlie ana ko sambela Charlie Mobutu
Ah, veille tous aux années, mais au profond, bien religieux, religion à Sambela, bien na habité. So on appelle solo te que moi messe top église de. Yé pour n'anga na weba Sambela ba kinzambi nzambe ba Yesu abilo heblo moi bon. Un certain moment si tu rana gitambo na tabura, na zo mona mona chéri na o tu n'anga keso yene ana moi si na bi moi si mona gitambo na tabura na gitambo, na zo mona mon église ya monde zalara ka. Mais kolo baboyi na bato nyonso bazokanisa mwa mabe mpo na latino Charlie Mobutu baleya soni obi kaka kisasa na kolobaloba na yango mpe yo kobakisa boni etanki artiste mpo yo oza mpenza mwana ndako. Ouais, on a koloba pendake bana kini bana monde entier bana Afrique bana Paris Sinta Lokondo donc ezara ke na habité vraiment on a koloba eza pendake bokita mutema eza mama nzambe ya be convenient et ya ka Charlie Mobutu nzambe na bengi butika raisonner mabe emsu pende na tolo bagazo ki mwasa mutu emsu mbongo mo emsu ba inika ya mokili ninga za pembe na wata ba sepela rate emsu wansu ba ide na ngai selo ngai po mutu ntana opinion na ndeti nga na raisonner que emsu ninga za pembe na leader ba sepela rate donc yo bien le tambela pembe na Kabila Rais Kabange donc yeba da ke bato baza mupandi bo sepeta ke mutu wana ndeni donc l'idée où tu as qui tu bateau bazan tinga bo takane pe dans ninga shima mona oloba Arsène Boyika aebi masa na PJ aebi DJ Kitoko aebi matondo mingi tolobiete tokuti penza sika penza ndeko na biso Charlie Mobutu azali kovanda baya na kadisi ete na kei na kabolika mawana bino navigateur nzambe abatela bino ya solo na yaki kaka pona koma na mona po bana poto bakotuna sango zeko kende bamona ya solo na kanisi Yannick Ntula kaboli penza mawa Yannick Ntula mobali ya pembe akenda poto na tongo kaboli mawana libota mobimba ya Charlie Mobutu atiki biso pe na héritier Watanabe na bosanité momo enana pe akaboli penza mawa elongo na famille ya Charlie Mobutu na bosanité mama boza wapi bakaboli penza mawa bango nyonso na likambo oyo ekomeli bongo bandeko ya latino ya héritier Watanabe kasi ko muntu la mosai na bino mobumbu na bino esingeli kaka koma esika nini ezali na pesi botoni mingi na tokolilo ndenge pa ya mbibiso awa bango nyonso ndenge ezalaki na kasi tozo bimasiko na libanda esika nini tokende ko desannoncer bongo manaka mabiso émission na biso tokaboli pena mawana bandeko nyonso oyo bayebaki Charlie Mobutu tokaboli penza mawana bango nyonso nakanisi biso tosili kobima bongo na veni ya ndeko na biso Charlie Mobutu o atiki biso tokanisi penza epesi pasi na libota boki ningi baninga na ba lobby bana quartier ba lobby avenue Buta yango yo avenue Buta 182 epesi biso penza mawana bite kulutu soka wazana mwa loba ko bakisa to moi ya ata mwa susi wana kaka toyoka epesi penza pasi mingi tokaboli nanu mawa penza na kombo ya bandeko nyonso yaya tokoyeba kombo nani akomona Ramazani Ramazani sango ya Charlie Mobutu lobi ekomelaki oyo yambaki yango boni esalenga pasi makasi esalenga makasi vraiment tango na okaki sango na yo wana donc na regretteki nango makasi vraiment esalenga pasi na ndenge tozalaki na ya tomesanaki ne trou azaki mutu abatu imazalaki ma mutu abatu madok azaki ma mutu abatu donc ils ont kabula kutu te ki o mutu boy te mutu ma abatu ayibi ko fana na batu na mbongo fosila na bino kaka ye mbongo sukaza na ngo fosila na bino alia na bino amela na bino atika histoire ye azako tika nde ba histoire bandeko nyonso latino bakolanda bino héritier Watanabe bazolanda bino badadi mola bakoyoka bino okoloba boni bongo tokino sukana ndeko pona libota pe ya Charlie Mobutu bazakotala osiko lobi boni moya koloba susu mingi ezali te tosengi kaka ne surtout na topesi surtout na boko nzambe topesi surtout na boko nzambe eza moko na nzambe ni mutu apesaka pe mutazwaka ilo asuka kana zaki na mwango wana solo ndeko tokaboli na mawa tokaboli mawa na bino tokoyeba kombo na yo nani kombo na nga champion Marco Banza champion sango na héritier ya Charlie Mobutu ekomelaki bino lobi oyambaki yango boni lobi kolamuka na ngai ile nazokende na coin bazobisanga Charlie akufi esala inga pasi pour nazaki na mokolo ya dimanche na soirée les étoiles na kati ya les clubs tozalaki na lundi na Kasavubu et pas Karine Mokonzi na anniversaire na ye mardi azaki na répétition pour na biso boti na zolo bilano na chair de poule ezobima tout le monde benanzo te sali benza azalaki c'est une très meilleure amie na bindenge nini ya koloba te tovandaki na grand temps avant qu'on vanda na kati ya lingwala na buta totini mwa bisike belé biso za mettre tout ça la na ba boîte
tozalaka naye partout naza membre moko ya kati ya les étoiles. Mes condoléances na baninga na nyonso, président Dario, président Daniel Massaro, mes condoléances président héritier père de moko na kati na biso eza mawa na biso nyonso. Charlie azaki mutu munene na kati ya Team Wata azaki ko apporter belé lokola conseil lokola makambo belé eza pasi pena. Mes condoléances na famille na ye na bandeko nyonso batikali na biso basoto tikali pembe tozaki pembe na ye, que son âme se repose en paix. Timokolo koreko bima non to programmé te eza matanga na biso nyonso. Bosi bokutani na président Watana Beriti bosi bomonani topé boni bosi bobongisi na programme topé eza na nzela topé boni. Pour le moment non bapesi programme mon côté président Watana na mawaya makasi a perdre moko ya munene na kati na ye. Eza lokwa papa mbaloba qui a perdre général moko ya munene na kati ya Viva la Musica o eza ki vena biso question parce que massa na biso to perdre azaki général a munene na kati ya Team Wata on a kokolo babolelo boye Charlie Mobutu tiki biso na pasi ya makasi tebi façon ni to kolelela yo te tebi façon ni te oyo tiki biso na baboti na biso tozaki ba meilleur ami na yo na ba oyo esimba ki na yete. Mais azaki moto azaki ko sangisa batata yo na azaki pe na mwa problème na kati sa groupe na entourage baninga msuka na ko sepena ete pene pene Wata topé boni. Bon pona nyonso tokoki koloba toyebi te sika wana mais azalaki main droit ya Wata soki aux alentours tourna tout autour na bango nde bazalaki so likambo ezalaki wana toyebi te mais azalaki moko ya libo il veut dire neti mwana liboso ya héritier ya be héritiana nde ezalaki ndeko na biso Charlie partout Wata azalaki okomona Charlie avant Wataya okomona Charlie veut dire que to perdre mutu munene na kati ya mouvement na biso mawa makasi mawa ezali makasi ya solo bandeko balandi mawa makasi tokombiza na suka ya manaka mabiso ndenge tobaka ete supa malonga ya umisaka mosaka te tokene malembe longo ndeko junior po tobimana awa na veni buta topesi penza botondi mingi na bandeko nyonso ya Charlie Mobutu bakolaki na ye bavandaki na esika moko boyoki bango moko ndenge balobi pamba te kumuntu la lobi ete biso to yaka ndine esika penza likambo ezali po ete bino nyonso boyoka botala po ete tolobaki bo etomonaki tete tokomaki nde po ete bino penza bolanda kasi tokomi na suka manaka biso ndenge tolobi ete tokaboli penza mawa na bandeko nyonso baartiste oyo babungisi bandeko libota tope bandeko babungisi bandeko bazali penza pene na bango toyebi ete penza pasi na kisasa makasi pamba te tote kobungisa komanda mundangandanga nanu mpe bimite tobungisi mpe ndeko na biso dikando wana ekosala epa vide loin lelo mpe lisusu moko bureau ya héritier Watanabe ye wana akei Charlie Mobutu epesi penza pasi na bana ya Lingwala na bana ya Buta yango na yaki na Buta bomoni esika vandaki bomoni esika kolaki bomoni bandeko bana kolia na ye komela na ye ndenge bakaboli penza mawa batalisi mawa pe balakisi bolingo na bango epa ndeko na bango bazalaki na yango kasi kolo banani toloba pe boni nzambe nde apesaka soki azwi lokumu mpe kembo ekozonge pai na ye pamba te liweza ilokola moto atie nguba na ye na poche soki alobi azwa yango poche ekoki kopekisa te nzambe nde asalaki biso na mokili tozala bakeli na bana na ye bato na ye soki asengi ete azwa moto akoloba yali te ezali nyongo na nzambe tokofuta yango biso nyonso brenza na kaboli mawa na libota mobimba ya latino ya Watanabe Dadi Mola bino nyonso bandeko bolingaka héritier Watanabe tokaboli mawa pe na libota oyo ya Charlie Mobutu tika ete nzambe ya bakoko ayamba molimo na ye pe apesa ye sika ya bopemi tokokoba na bino suna sima mokolo manaka ekobima lilaka ekobima tokozala na bino mpona koyeba penza sango na tondi botoni na mama se mama sika azali po ete apengaki biso po ete apesa biso sango oyo nzambe abatela yo apambola bino soki mitune ezali mbele ezali bozali na posa ya kotinda biso mosala benga ngai moumbu na bino kumutuna na kolela ngai ya mondele olibungu tulu ntuku mwambe na moko libungu tulu zomi na libwa nkama libwa na ntuku mibale na moko ndenge mama na ngai mama Thérèse Kamani Fondation Thérèse Lisungi na Suède alobaka na lopoto 081 0019 921 081 0019 921 nakanisi ete mama GHP akaboli mawa na libota ya Charlie Mobutu Chancy Amani le nouveau patron pe akaboli mawa Yannick Ntula mobali ya pembe akaboli mawa artiste Tino Matenda na Bruxelles Tino Matenda akaboli mawa penza na famille tokomi na suka manaka mabino nde tomone na bino mbala sima ndenge tolobaka na bino kaka boza wapi
boza wapi biso yeyo kumuntu la se ayaki ase azongaki yango bazipi kaka mabulu wana maziba mike pona tosala musala kasi pona lelo tosuki awa po ete tolobete soki mosapi moko ezoki mpota loboko nyonso ezwaka makila lokola pase komeli biso tokaboli yango penza mawa na bana nyonso ya Kongo ba diaspora nyonso ale mokila ngombe na mokongo azoba piaka